que à cause ya mutu ndeko boma libala na oza na bana na o mano no koma ko sambela na ndenga mabete totunika po koma ko sambela nyoso etika le passé bongo siko mwana na yo na bana ya sœur na biso Amida est-ce que osalaka tout bazala la relation entre bango na bango bandeko bana na mwana na yo asolaka na basoraya na badaida na ba junior mobala mutu ti beze azonga na ndako na ye système azwi mai ya sopi na bilamba tala ozonga kosi mwasi ne ona kene play back na toki nzoka azalaki na yeba yo tu vois mais maintenant là nga peda nono nde naza boy nga soki fimo wa bimana mobala mutu fona pesi conseil non ça va tika pour eza malamu te eza lo modo eza péché moko do je sais même pas son ngolo banini eza lisumu moya osakana na mote lisumu manono okoma manono isa foye ya mutu nga na lobaka ken po tunenga keso lobi nga na kabola ki libala mutu te opanza libala naza na libala o nga na panza te mwasi ya libala soki peut-être mobile lo a déconné to yoki abimi libanda to boye yo folinga soki poza mwasi ya mabondeli po omwaso na monde ezalaka doki na mwasi na mobali bino tu boza ndoka ya bato mo boza bato ya besprit boza bino na koyeba te parce que mwasi aza na kibonzambe so mobali na ye alingi mwasi mosusu eloni mwasi ana fasa ifo abondela nzambe azokisa mobali na nzela mais so basi yango mpe ya bango wana bazala mpe na kibonzambe te doki moye mpe abondela nzambe mawa nzambe ekita mpo libala ne ezonga bien ezate omona yo pe moso osiliki ka bobomi libala nao mais eza mpe ka besprit mabe mutu ejuwaka wana doki mwasi ye moko ase desidaki na ye ke no bon na boyi nanga libala po amonaki ke alingi na ye lisusu te mais bonjour bandeko nyonso tu bozolanda biso partout à travers le monde lelo émission lelo tozwela bino sere na biso nono badiama zo expliquer bino ba réalité oyo epusaka abotana artiste musicien ejibe mpia na papa chéri lelo bakoyoka ndenge tokocholisa mai Mida Shati mwasi bonzenga oyo alekaki basi nyonso ya Kongo na kitoko boka ba réalité oyo esala nono badiama akimisa ye ndako ya libala tozosola na sere nono badiama tozomélange na sandali na baboti to mélanger ye na sandali na babote to bana na sandali na apo to kotisi nono ba diamant na kati ya lisolo na biso boka ba vérité ezobima lisolo ya Didi Stone pourquoi yena papa na ye bazoyoka na te lelo boza version ya Didi Stone pourquoi yena papa ne bazoyoka te nono ba diamant zo expliquer biso pourquoi Amida tikaka ndako ya libala ya Zizeli transition tolek kisi njo abatela o bible na se osote babengisaka bino bomema Sandra Lina akende kokosela Kofi Makambu Sandra Lina bapropose $1600 makambo na oloba soki na lobi nzambe na nga aza témoin soki na lobi soit kisi njo na Sandra soit bino nde bokosanga mais seri wana pasteur babeze bandisika wana TikTok ezate babengisa bino nazobenga Sandra Lina soki na kozwa ye parce que tomoni ndeko na biso kaka Maria bakangi ye kuna même makambo oyo ya koluka bandimi baya kopesa ba témoignage ya lokuta ebanda kala soki mwana bato lelo se défendre que non bazalaki kobenga ye basalise base aboya na ye Sandra Lina pe aboyaka na ye pe proposition na bandeko na ngai iboni pe boyko ekomi pe trop c'est trop ba pasteur ya balu bakokangisa batu manda pe kosila parce que na moment pe Kabila zalaki na pouvoir tomonaki te ba pasteur ya balu baonyokola batu boye tomonaki te ba pasteur ya baswahili bazonyokola batu boye oh problème nini tomemi na Congo ngambo nini tomemi na Congo ba pasteur nyonso ya baluba bakomi bakonzi ya Congo. Okay. Sandra Lina, bonjour. Allô Sandra? Allô Sandra? Oui, Bonnie.
Allô? Allô, Sanda? Allô? Allô? Bandeko na ngai nazoluka Sandra Lina na kozwa eto solola parce que ba pasteur ya Mankio na bakomi ebele na mboka na biso Congo. Ba pasteur bakomi kolexela batu batia na église. Botala sere na biso Sandra Lina akenda pena bomona mutake na mbasu abiki pena mokili mobimba ezomona etikala témoignage miracle. Oh, allô Sandra Lina boni. Bien. Sandra Lina, boni santé, babon retour, outaki Dubaï, boni Dubaï elikaendeni. Nazo enregistré émission, on a bengi yoto sur la depuis outi Dubaï na on a yote. Ah ok, bonjour, bazo kayo. Tozo tourner comme ça na poster ngo kalate. Ah, bonjour tout le monde, bonjour monde entier, pour l'histoire à monde entier, hein, sur YouTube et TikTok et donc, à ce temps monde, quoi, pour l'histoire à ma cassette, quoi. Voilà. Ah, bonjour tout le monde, banana aussi Dubaï, et ça n'a moi bien faken, et ça n'a bien ma casse, oui, biki, on a bâti un ta point, n'a pas mata qui sale tout équipé, c'était bandité, à ta kassangoul, mais quand on a ma prophète, c'est maintenant dodi. Yo mo pena mtomi mangai na wumela na mbasu bakbamona mirata prophète Emmanuel do déjà ndam teza ya mobiba dans 2 jours na kina dimanche à nouvelle ligne dans 2 jours lokolo elongwa poste kauka na bika donc na ko kama nza ma prophète Emmanuel dodi yo yebi makambo de changer ngana na zati espoir esila kinga na zaisi na espoir ateme la tirade na foi fermée. Donc, voilà. Foi où ils ont ma casse, il y a foi open qu'ils arrivent fermés, et un jour ici, ma caca. Voilà. Tant que vous besoin d'un néné, le pays, l'église, vous savez, la Sandra, vous savez, ça m'a quand tu l'obéis sans Kangama Nzambi. On doit Kangama Nzambi, jamais Nzamba tika na nyongo. Ok. Donc, il va côté na nyongo, mais Nzambi tika na nyongo. Le long de Yamon, Azomon, Abikamwa, le long Nzamba, prophète Emmanuel Dodi, ou Azosala na kati na ngai. Et bani no na ngamo na kati na ngana zo sentir que biloko ezaki na kata njoto na nga ni na ndoko tambulo kwa na tambulo na mema basaki ya fufu na mema bakilo ba mabende lelo na koma no pepe lelo kwa lusepe sana no kimia lelo lusepe sana no kimia kenalia na liate na ebi kinzambi ya prophète Emmanuel Dodi azaya ndam tazia Sandra Lina na zalaki tana espoir teke nga Sandra na kozwa tanda kwa tali nzanza lisusu na vanda tanda kwa linzanza ate ya $10 na vanda na komaki 11 ans ditelengano na lala awa na kende boye na pale panzoga na panda boye to na komaki humilie na mokili to espoir ese slide na Nzambe azali na nga kaka na kati na nga bando bafanda zala na foi yango na oyesa baninga oyo baza humilie oyo amoni ke et Philippe na ye akozwa lisusu te azokanisa ke akufa na ye yo moyebi nde na isa opakeni yaka kozwa nga na video na omwana ete na kufa nazokufa na nga zonga ta image asuka bafano balinganga bamona nga Sandra Zela tokende malembe parce que makambo oyo ozoloba nga jour na yaka tosala na émission toyaka nasala na émission po ope so revoir na ba fanatique na yo o bazala sepela no makaso eba kutu makambo ya église ya prophète te nakuta yo baucho tourner na nene ya kelokelo to préciser batu bien donc na ye to sali na yo émission na lobi Sandali na $50 oyo okoliango lelo lobi pasi na yo oyo kosila te peut-être memo na liwa na bondela yo poto kende na église ya prophète Emmanuel Dodi na ete soki makambo na lobozo ka bien. Voilà. Sikoyo oboyaka pena na mutema moko. Kisi njora lobi bwabi Sanda ndenge ken aobeta sete mbongo yaki nango apesi ndenge aobeta sete tokende ka église prophète wana pe na mona ka ba miracle salaka Sanda tokende omeka yokutu te boya zonga jour mususu oboya matana mutuka nanga mutamema yo na mutuka eza nene ya na garçon oyo nani
oyo asare pa Mike Lokambo nani Kerit nde mutu azalaka kumba mutuka nene ya na mopanzi toke na yo ezalaka dimanche ya nouvelle ligne Sandra wana mbasu na yo eza 6 mois okoti nango na église bima basambela mbasu ebikaka te espoir ya revivre silaki ozela liwa nayebi te soki nazokosa tokei prophète Emmanuel Dodi le même jour alobi sandali na obiki tomona lobi nango boye likolo ya sande ebandi kokita ezali ba miracle oyo ya solo oyo makambo ya lokuta te sandali na lelo okoki koyebisa biso parce que bato mosusu bayebaka te ke otikaka ki danseuse nzoto na yo ekomaka kosala ndenge nini tolongola nano maladi ya mbasu nzoto na yo ozalaki koyoka ngo ndenge nini avant ozwa miracle wana ya mbasu kolongwa bato bamona mbasu eke molimo nyoka batikela ngai so na ndi nyoka kutu mutie molimo pene ya nguma molimo pene ya nguma pene nyoka pene azali kolia ngai no nzoto mobimba no pene aotambola ngai kote so beta so akomi kote jenu beti so komoto komo beti so ndo obele pene molimo nyoka batikela ngai na nzoto ya woni ke nazonga mbaso roso na 2020 na 2021 il a tani 2 ans nakana mbaso nini zaki serpent zotambo na nzoto donc na yeko kende ba franchi prophète Emmanuel de Sambelinga donc mbaso na ngesili ya moni batu kisi njo rekisa ona ndoko lula poswa nzoto lokola serpent oso serpent akufi poswa na lokola wana ya wonde bima pena na nzoto na lokolo nazo benda poso pena lokola pena nyoka c'est que donc elaki molimo pene nyoka pene etikala na nzoto na nga o batiaka ngai ondoko swanga partout donc prophète Emmanuel Dodi ayopesa ngai miracle ya solo délivrance ya solo kokauka na nga lokolo na longola lokolo na nga ta kantine mobimba ya poso bon lokola poso soko bendi poso wana ozomona bilaka eposo ya serpent mais oti na nzoto na nga sikoyo mutu oyo atya yo molimo ya nyoka efanda na nzoto otikaki danseuse kuna mpe prophète alingaka na ye mpe koyebisa bato te mpo aboyaka ekoma rankine kuna mpe balingaka baloba te entre Kofi na JB bamekaka koexplike o te ke eutaki place boya prophète atangaka nkombo ya mutu te alobaka te alongolaka kaka bagéant na baêtre bon géant na baêtre eza badémon géant oyo batiaki na kati na ngai donc atangelaka nkombo ya mutu te eloko te me ngai moko na monde nautaki nayebi ke kote nautaki na biloko wana ekotanga na nzoto wana etikali makambo ya nzambe toza na ntina te tolobaki oyo mutasalaki oyo tozosala lelo na mokili efutama okolela na biso badanseuse bino moko na bozomona baresultat bozomona baresultat kolela na biso mpe mwana ya mwana nzambe komona malini na nzambe isero donc nazamdoi ya nzambe donc biloko wana ken prophète Emmanuel Dodi aloba alingaka ngo te atali kotanga ndenge makambo nasalaki ya koyede mwana ntuka ya makambo ya kokota prophète asikelanga makasi kuta nga benga na église ayesi ngai déjà Sandra mwana nzambe soki abiki abosanaka nyonso azosaka mabe na mabe te ka nzambe azongisela bango yo te nalingi lisusu kotangaka bakombo ya koto euti te ntango ozozonga na pase na yo ozozonga nsima kende tala avant kote nzambe nini azomema o nzambe atikala na niongo ya bato te bato mokili batikala na niongo ya bato donc humiliation nyonso oyo basala yo yango nde ezalaka gloire mwana nzambe efo azala na humiliation bato bafinga yo batyola yo balobaka akufa lobi aokende boye te yo kuta esili mpo na yo kote nzambe atombolaka Sandalina tokota lisolo ya Maria Tumba tiktokese ya munene baotokangise pa pasteur ya munene me tokota ngo je pense eza point na biso tokota me tobeta nanu lisolo ya Didi Stone mwana Koffi Olomide tomoni internet eza ya kobouge mwana na papa bazoyoka na lisusu te
mwana komi kosala balangage moko boye babi mwana zokela iso papa te ezali biloko ya bapapa ezozongela bana ou eza nini kote mosusu mpe bato basali analyse balobi koma bana bamusicien babalaka te mais biso mpe tozalaki bana bato ti biso mpe tozalaki bana bato ngamona ye biso kake oyo oloni nde obuka ngo biso mpe tozalaki bana bato malgré tout mwana ye miziki bapara na bakufa nazali na 10 ans tozalaki bana bato toniokama balobi oyo tolona nde obuka soki bango baobala te biso mpe tobali nanu te donc eza kaka bongo eza réciproque donc eza ke la salaire de péché soki babaya salaire de péché c'est la mort donc oyo oloni nde okobuka oyo oloni nde okobuka biso mpe bapara na biso nake na sa mabele peut-être vie oyo bango papa na so bazalaki vivant vie oyo bawakana eko mwana azala ata biso ezalaki yango te maintenant baza te nakokota na milie moko nakende mosala nakuti makambo ebele kolela na ngai sino kolela na baboti na ngai na sa mabele na kolela na ngai toza badanseuse ebele tomoni mpasi tozalaki mpe bana toyi te na maboko baparent sikoyo obebi to explike boyeni makambo nyonso ezosalama eza ouverte eza ke oyo bango basalaki biso tozalaki bana bato yango mpe bazobokango donc eza kaka biso te eza kaka eza karma existaka donc babi karma ekangaka bato donc yango soki bozomona ngo bomona ngo grave te po biso badanseuse te toyaka koloba ke basala biso boye basala biso boye boboya bolingoka biso bomona biso bana banyama sikoyo eza nini nzambe ndenge tazolekisa bino tana ye makambo oyo esalama na kuku lelo siko fomona oyo ezosalama soki lelo bana bamisie bazobala te biso nga mpe na bali te surtout nga muna niokoma mpenza na miziki mpo nayaki na étoile ya bajuif aka mondele aza juif donc nayaki mene na étoile ya bajuif donc juif mpenza azobaya ndekwa yesu makila ya banamo direct ntango boniokoli ngai kolela na ngai ya butu na moi enfant de souffrance nakenda ata kisantu te nakenda ata bakongo te nakenda ata epai te nabalaka te bana na nga bakufa teke demi sikoyo to nalelaka bino bofinaleki naleki na tele bino bofingi ngai boignore ngai bobikeli boma nyama boye mais tosala nini nzambe ye monde mutu afutaka nzambe ye monde mutu akataka makambo bon ntango bozolelaka elelo okenda otala nde boolelaka bana bamisio bazobala te bana banani boye te o didista na papa na ye mais c'est notre souffrance c'était notre souffrance aussi mais kotala bolingo oyo Didi azalaki na papa na ye kokoma ntina baniveau ya boye estce ezali bamilimo mabe ou bien ezaka na ndenge normal parce que yo olobi Kofi azalaki kolengela mwana na ye makasi mais kotala bakoma ntina baniveau ya boye c'est qu'il y a quelque chose oyo ezomarche bien te mais ata ngai mpe ata ozonga na normal ata ngai akali mare na nga bongo ata yo ata bato baofinga didiston basali mare na obela mare oyo avanda na libala trompa mobali te masolo babetaka o me aliya boye me aliya boye me aliya boye me aliya c'est faux mutu ava kutana mobali me aliya ava kutana te na biso lomide alaa na pase na ye mpe na biso mpe kofolo mide ava kutana aliya mpe azali mpe na pase na ye sikoyo to bokutani nani apesa mpena vie na biso kofolo mpe mare eza mama liya mama liya afandi na libala bimaka te sukaka na balcon biso tofanda na ania wana biso tofanda na ania wana tala 9 mois na mandako mama liya kote didiston na omema ye azalaki na 2 ans et 11 mois didiston azalaki na 2 ans et 11 mois omemaka ye 2 ans et 11 mois didiston to bacanda me poti mois acanda poti mois acanda poti mois acanda poti mois azalaki na 2 ans et 11 mois kende 3 ans mais ntango wana bali musique na 2001 minu azali na 15 ans azali na 17 ans minu oyo baswana na zela minu oyo baswana na didiston lelo oyebaka ye mpe kala soki wana aza na 15 ans didiston e 2 ans nakoti kate eza na 2001 tokutane minu kuna na mama bode na ndako na oki sikoyo minu azali na 15 ans na 17 ans sikoyo minu sikoyo mokola minu ya 2 ans mokola minu ya 2 ans sikoyo didiston etokesko poto etokesko
mois. Il y a un Didi Stone à bébé. C'est comme moi, maman, on a des femmes religieuses. Zela. Zela Sanda. Minu azamwana ya ade. Minu azamwana ya ade. Na yebi mea na ete ngana kutaka mama bebe na roki. Ah, ma bebe. Minu ndi azaki mwana mama bebe mtazaki na yeba. Mwana minu yebi ke mama bebe abemi libala ke ina roki abemi minu. Puto ako libere pa mea na ye. Maman lia na Anya na Didi Stone azana 2 ans et 11 mois. Donc on va tanda porte moi tanda c'est petit. Hein? Papa m'a dit que petit. Hein? Toi va les sous. Na me maman me na me mabe na kwa na nina mabe. Ah. Sandra. Petit. Sandra. Moi je dis porte moi petit ça va dire gogo mais aza petit OK. Ah. Azam ngante le son tateli Didi Stone ateli maman lia il faut na ya. Pour na yedi histoire. Sandra, Obi place ngana condamné Didi Stone te atangai papa na biso pena papa na biso oke kozwela mama na biso mbanda o aza mwana ya musala ya biso ya ndako yo papa okomi kofina libele non mwana wa musala ya biso yo papa okomi kosala musapi yo na libele tout ça non wana tokoyokana te kohumilie mama wa biso wa boti biso kaka na ndako na yo papa po yoka bwana na mama yo ke kozwa mwana na ya musala po azo yemba biyemba yemba me wana atakutu rankini ya bongo ife kota kaka parce que ba humiliaka mama epa ya mwana musala te esale makapete maman respecta libala na ye maman respecta ok biso totala mère wana mabe na leka na senga pardon po biso na ida innocent pe ki musala to yokuta ba makamuna ngibele na ba okese mais na senga maman lia pardon na ça les sel dans ces oyo anniversaire maman lia na zona pesa baga or maman lia yebi aolo kangai na zo pra baga or peza la pesi maman lia après sel dans ces oyo azaki ke maman lia lamki na tongo bika na poto ba nsaka za ate maman lia lamki na tongo laisse maman ne touche pas laisse-moi je vais travailler pour toi na commandé ya continue la machine na salele ndaku na salibo maman ka vana zo na poto à 9 mois maman pesa ba jora pesa ba griffe ya jete na les sel dans ces eaux maman lia pesa ba valise bilamba na ces ba yebi pesa ba valise bilamba bisanda zwa tu es une fille gentille tu es une fille bien oza mayele heureusement que oza ba parents te se retrouver pour moi na kitoko bo ko se retrouver na musique te dans un peu temps ko sola na maman et na la kisa ke na ya musala na ya na zambanda na ete na dans ces jours ba na ya wana ba na maman lia ke na zambanda na yo non cette femme est souffrir cette femme vraiment a souffri ma casse vraiment moi peu la place à Didi Stone pour la vérité ma congolais besoin n'était ma maté la place à Didi Stone je serais vraiment fâché je serais fâché vraiment souffrir ma mère comme ça souffrir vraiment ma mère comme ça je serais fâché na ndenga liboma non je soutiens Didi 100% je suis Didi Stone moi ozalaki soki baolia yo ozoka pe mutema pasi ke na otriche libala bato non, oui, c'est vrai. Mais c'est qui condition moi que ça va la mité, tout le monde a qui musique tout le monde a qui peut-être rien et ça bongo. Ils ont pas de la bongo. Peut-être ils ont pas de la bongo, on est que ça featuring. Il faut faire la tout, il faut obéir, il faut même Didi Stone, il faut travailler. Quand il faut c'était vraiment traumatisant. Donc la vie de les choses a dit traumatisé. Quand on vient dire la vérité, non, Sandra, pour que tu parles beaucoup, non. C'est notre vie qui est gâchée. Maintenant, ceux qui nous ont affranchis, la prophète Emmanuel Dodité. Est-ce que j'ai déjà les gens dans la cimetière? Parce que sport et là, j'étais trop traumatisé. J'avais pas de parents. Laquelle est le Malik dans la vie? Mais je me retrouve dans l'orchestre. Il y a plein de travail. C'est pas gentil du tout. Sandra. Moi, je suis content. Sandra. Oui, parce qu'on a trop pleuré, trop souffri la musique. Sandra.
Sandra, na osenga bandeko na biso abasi, boluke longi ya Nzambe. Ko vivre libanda Nzambe, eza mabeza neti o vivre na bonyamo, o vivre neti ngulu. Libanda ya bonzambe, tala libanda bonzambe siko, mwana musicien aza wana, mwasi ne aza ya ndako aza wana, mais aosaka na bino neti mabata, sans espoir, akobala bino te, avenir eza te, libanda bonzambe, eza pasi. Kozala kati na bonzambe leki nyonso bandeko na ngai, bobima na moni wana ya kobimaka na ba musicien. Qu'est-ce qu'il y a ezotinda bino? Bolandaka kaka bato oyo. Bolandaka kaka bato oyo vraiment. Nini yana ezoleka? Molimo mabe wana oyo balatisi bino wana bolandaka ba musicien. Tala lelo Sandali na ndenge ya comprendre. Kati na bonzambe, est-ce que lelo Sandali na yo kosala quelque part? Obima na patron na yo? D'abord, kutu. Obima na mobala batu. Il y a dans les sous. Mais tant que dans le monde, voilà, on se comprend, mais si on comprend l'église, on comprend na matière solo, l'église à solo, il y a prophète à solo, on comprend que ma somme nous sous fortika. Il y a des manières à bateau. On a combien de ça va faire à bateau. On comprend que nous avons des salités dans les gens zambé. Na monde na mokili lo pesate ni ba na toba na ba danseuse na ba fille ba bimana ba musicien na ba fille ko ba na ba 10 000 ba 5 000 ba 3 000 non na ni ba ko lo ba déjà que mon balo na ba yo ta za na droit simba yo te asa na droit toucher yo te na bide lo ba mo jamais moi si de lo para to za ito ko ko na mo ba ya lingio be o no na ba ni musique te mo ba ya lingio na ba 13 14 ans oui c'est moi na reçoit réponse dans une année réponse dans 6 mois. Le nom de la réponse est que c'est ma réponse teke. Mon père a dit à l'ingio quand le nom qu'on a avec le nom sans marier sans ni. Mais on dit son bête tous ensemble, mais son bête tous ensemble souffrir. Sikoyo, yaka quartier la, yaka. Mais tu remets la tête. Mais tu parles de la même image. Et on dit ma sous ma double pour la vie. On a dit mon belle boy. L'autre dit mon belle boy. L'autre dit mon belle boy. Quand on a la grande image. Mais mon père il a mon père dans ta main. Mais ce qu'on a mis dans Zambé, on a dit la personne dans le déjà 3 ans à l'église. Avant 3 ans, une année, 4 ans, la rangate, la simba kangate, la linga, tout le temps, comment on va sonner, on a franchi, on a je regrette, Junior son a fait la simanate, je regrette quand on a 4 ans, la simba kangate, Batusha kangaite, et l'autre côté, dans la vanille, on appelle la Zambie. Chilelo. Oui, Chilelo. Sanda, pardon. Sanda. Est-ce que tu vas là? Sanda, pardon. Sanda, pardon. Na pour na tuna moi question muke. Zela moi question. Zela. Ok, Sanda. Puis je me vois Nzambe utili kolo pene kite linga e na question. Sanda na ngina tu na question boy. Tomeka kosala nano mwa question muke oyo bandeko bolanda biso quand même bo comprendre que ça émission to lukalaka to eba makambo. Ero yaka quartier latin. Osalaka mwa combien de jours que batikeli ona no musala avant basimba onzoto. Est-ce que yaka kaka les mêmes jours babadi ko simba ngo ou bien ezalaka batikeli ona no ata mwa 2 semaines une année avant ba proposer au pe ko simba mwa loketu mwa eloko moko boye na nzoto. 2 semaines c'est trop. Hein? 2 semaines c'est trop, la limite. 2 semaines c'est trop, la limite. Da ezalaka ero ye fi amoni pena ke lilala ya ko tela pene ye o na ko tikela ngo tantie. 2
trop. Dans le monde de la musique, 2 semaines, c'est trop. Surtout dans la beauté, moi, je suis pas parents. Na kitoko wana kwa maana babotela batu bayebi 2 semaines aki trop. Mais si be trop bolo batu ba 3 jours. Mais si ba tikela na moi de pas 3 jours 4 jours pe belé. Oh, et comment ça va être le lolo bimbala mo bandi maka? Moi na limite comme 5 jours. Mais si ba tikela ka yo ata moi une semaine. Il y a une semaine pe belé, il y a limite comme 5 jours. Ah, ya solo wana. Na limite comme 5 jours. Da bango nyonso bazwaka vertige ka ndenge moko. Mais Ken, moi na kitoko bon vraiment. Yo monte batbando tu na ba bi mais moi no akosani na musique. C'est que za ba papa parani na kotika moi na kitoko boy. Moi na kitoko boy parani na kotika e. Parani pena kotika moi na kitoko ba bi na donc régler ba bi ba fan ba na maman so na talinga ba bi. Est-ce que moi na vraiment parani na kotika e to ba bi teke moi parani na kufa tika na 10 ans. Moi il m'a dit comment solo maman nzambe trop. Na ko ta otanga ba kombo na ba wote donc. Ça me fait ayo no so tuma pota moko boye ya souffrance ya ba 11 ans ba souffrance ya matuma bele. Bon, ba pesa biso to to zali ba na miketo zali na innocent to luki ba famille vie to luki ba leki vie. Au mona ke ba condition de kuta na pesa il fallait que tout ça la porte il a pour sa vie. OK. Ka to ko magado. OK. Ça fait la vie mon dans le conseiller ba danser ba fille. En tout cas, vie à mon kili, à l'engi, à l'engi, à l'engi, soukate. Ils ont la tina te. Boye pas Zambie, surtout pour une adresse à bien. Et puis, absolument, franchement, pas prophète Emmanuel Dodi. Azaka yé moko. Azaka yé moko, la miracle à solo, délivrance à solo, obiki, oyoki mate à ono yoka ngote. Oyoki mate à te, bino ko ndimela Jésus comme, mais pas tout ndimela Jésus comme te. Bino nyonso na église na te ya Jésus comme. Donc, oyebi Nzambe ni ko ndimela te. Biso ko ndimela bango Jésus-Christ le véritable Dieu. Il est Dieu véritable. Mais ce qu'on lobby, Sanda. Jésus comme dans l'église, si besoin de ça, besoin souffrir, besoin de résultat, pour me dire mais Jésus comme bandeko. OK, Sanda. Et ça quand la musicien ni ba la batu, ba homme politique, ba homme politicien, ba na mbongo, ba mwasi na ndako. Bolinga bioloka bolinga ni ba la mbongo, ba tit, ba iPhone, ba ni yeza na sukate. Vanité de vanité. OK. Et biso de suto ça la ba Nokia. To ça la Nokia ba mikusi ba obe no ba no ba $3,500. To ça la téléphone ba Sony Ericsson ba cher. To soma ba mituka. To changer ba ndako ya vanité de vanité. Yo ba otinde lo ba jet privé yo zo na Kinshasa jet privé aussi. La première ministre, la journée internationale, la vanité des vanités. Le comment qui Sandra a un côté, Sandra a finga kalala na cuisine nzora, Sandra a finga kazana un côté, Sandra a finga fazer, Sandra a finga fazer boyebi na badaka. Sandra, yoka question. Yoka question na yo bossa na Sandra, nazo occasion ya kobenga yo na otanga bakomba basala nzambe babengi nga te babengi nga déjà 3 fois bayebisinga ken kisinjora azalaka mutu na yo yebisa ye asangisa makambo na ye na prière tozomona mabe babengi nga déjà 3 fois bazomona déjà tension moko ya molili ezobwaka kisinjora babengi nga 3 fois tension wana jour mosusu soki tosali attention te eza eloko moko ba préparer mais jour mosusu tosali attention te babi tension moko boye ba beta eloko wana ekende ko faiblir ye mais jour mosusu ekozala trop tard soki ayoki message te bayesinga yo moto solaka na ye mais nga nabengaka kisinjora ayambaka nga esu te na oloba eloko oyo bato nyonso bazolanda biso bayesinga babi kisinjora asala attention nayebi te soki yo ozwa ndako kote nini soki bozalaka na kisinjora yango napesi message yango kaka ndenge tosala émission boye parce que basali ya nzambe oyo babenganga mwa baexplike yo makambo correctement boye eza te bazoyebisanga mpo esuka na telefone komi naozwa kisinjora te nayebi te estce kisinjora chaque jour
aolala bien est-ce que eza na eloko moko ezokweisaka ye ezobambaka sante na ye te nayebi te soki ekoya ekobamba ou bien ezomeka ye deja kote wana nayebi te wana nalobi kaka message ya moke oyo nga nazwi sandali na soki okozwa ta okomisela ye message parce que nayebi ke bino bosololaka na ye nga ayambaka ngai sur na telefone te nga nazala suna kisi nzoka te me aza ya na wana nazala na dépend ya nyonso wana kina pe otali so naza na temps po ngata mingi ekoma église oyo eza naza na ye te oyo eza troisième ndako na nga na ofutela na okopesa commune te na okopesa nini te oyebi ifo kobombaka lelo tokoma mayela nzambe ifo kobomba mpasi ovanda obomba vi na yo naza na otala ye mais nzoka aza mwana prophète Emmanuel dodi nzoka déjà ntango auta kobela dernièrement namemaki déjà na bafranchir akutani na prophète Emmanuel abelaki dernièrement zela abelaki mikolo oyo autobela me etoleka déjà mbala ebele autobela ekweisaki ye zela ekweisaki ye akotaki chambre haute autobela avant ane otobanda ane avatobanda oyo ane avatobanda ba novembre mo ya 2023 nakendaki na ye nakotaki chambre haute na bafranchi basambelaki na chambre haute akotaki pa prophète Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi asambelaki nzora aza na adresse bien aza mwana prophète Emmanuel Dodi ye moko ayebi prophète Emmanuel Dodi ye mo aisanga bisandra kande nakoti chambre haute boye nakoti na prophète asambeli mai na nga nayoki nzoto pepele pe nzora abika banda kokuta na prophète Emmanuel Dodi nzora abelaka te mais soki eza ke moi fier vraiment malaise nzora ayebi adresse ya sir ya miracle solo ya guérison eza pas prophète Emmanuel Dodi na émission moi tosala boabi mutabikisaka ya solo mutapesaka délivrance ya solo miracle solo eza prophète Emmanuel Dodi merci beaucoup nzora ayebi aza na adresse oyo ke soki ayoki mouvement aoya pa prophète Emmanuel Dodi mais nakokomisele message oyo nakokomisele message oyo nameka lisusu kwana na aza abelite eloko te aza na pointe noire abengai nga ana pointe noire nakokomisele message oyo soki aye avantation wana oyo basala nzambe ana bamoni ebwaka ye tokende deja pa docteur ya solo prophète ya solo déjà asambela yango mpo eya te nakomema nzoka lisusu omona biso tozala nzoka na église. Merci beaucoup parce que oyebi jour moko nayaka borêve bozalaka na kisi nzoka bolingi bokende église moko pasteur moko ya monene azobengisa bino apesa 1600 mpo Sandra Lina opesa témoignage ya lokuta si Kofi Olomide kisi nzoka aopesa conseil ke Sandra to raisonner na mbongo ya na suka te bavia na baga bavia na biso donc na ebite Sandra Lina poto okota lisolo bakangi tiktokers moko est-ce que ozo reconnaître na senga otanga komba pasteur ke na monoko na yo parce que bino batu bana Kinshasa bazwa bino faible est-ce que ozo bakiza pasteur moko pe abenga yo bokende bo préparer message ya lokuta pona kombo ajibe na Kofi Olomide. Oui, par exemple na pasteur moko te keno ebosani na mbasi ba pasteur babenga ebele na église monene oui ba pasteur babenga apôtre no sa ba faux témoignage to sa makamama to ba faux témoignage ba Kofi ba jibe babenga parce que biso vraiment bato za ba star auto yebani kombo sila raté donc ba yebi ke to ute pa ba Kofi ba jibe ba pasteur babenga babengaka oyo ya $1600 esalaka yo ozawa na yango mona afa wana babenga bapaster ebele na église minene bapaster babengaka baa bamiracle te bakosaka bamiracle babenga biso na biso yango bakofi nzima bajibe yo tolobela to bakotravaye na bango tokomana na église na bango mpo bango bazwa gloire ya mokili baza na miracle te balingi gloire ya nzambe te balingi gloire mokili ngo baoki asali miracle adimisi molimo dasesi oyo ayabimisi molimo akofi abimisi molimo ajibe nzoka mpenza koyaka bi te mama nzambe bakenda ngo na lokuta te mama nzambe bakenda ngo na lokuta te tokokende te jibe na kofi baya bavie na biso oobelaka bango nde tozaka tolobi makambo na biso basala biso mais eza te tokomona baniveau okende na église bana kobimisa molimo akofi na jibe po paster ye mono azano na miracle te baza na miracle na bafutaka bato bamono bakomaka kolobaka bamiracle lokuta ya nini le seul prophète azaka na miracle eza prophète Emmanuel Dodi bakosa te toyoka baje te soki loyoka babikola tosali tv na biso nani RTV
La vérité qui libère. Papa, on a combien de témoignages là? Tu vas faire témoignage à la miquette, la jeune garçon, la jeune fille. Tu vas faire témoignage, il y a papa, il y a coco, il y a dit non. Bon, on a créé un politique là. Témoignage, il y a responsable. Au moins, il y a un profiter de bon côté, on va faire l'unité. Aïe, peine à malade, que le monde est président, il y a malade, le monde est un Miki. Quand le monde a miracle, la main, ça m'a déjà joué, pas prophète Emmanuel d'autres. Pasteur vraiment, belé à qui, belé à qui, bazana ba miracle, c'est la belle à kabiso, la belle à vraiment bito. Mais comment va commis? Comment est comme ça qui mais ce qui est dans ma presse na ye que on va bien qui est dans ma batu ya ba pasteur walesa ou bien pasteur walesa il va bien qui ou bien batu na ye ba bien qui en tout cas nzambe abete ya moya tumana prison na parquet kuna kotaki nzambe akolongisa humiliation nyonso et là dans l'élévation et ça moi on a encouragé auti musika auti via les contact famille na ye auti musika donc ça élévation na ye là dans humiliation mais humilié na 11 ans le nazo yo kayo mozo bana que prophète Emmanuel de na pouvoir na poto bon na ye ba ite na vie na ke le so na kangami na nzambe prophète Emmanuel de na kanti na ke na pouvoir na poto na ko fait vie na Sandra na yebisio déjà eza marambo il fallait na yebisio boete na yebisio parce que marambo nzambe za na secrétaire na prophète Emmanuel do de yebisinga na luka pays oyo na pona oyo ko fanda l'aise parce que aza aposa ndenge otambola mokili mobimba atindaki na Dubai kaka tu aza na posa sikoyo okende pe na poto ofanda ndenge ba nono ba diama bafandi awa na poto parce que nono ba diama makoso toza na mboka moko awa fandi auto fete kuta anniversaire na lelo nono ba diama joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire nono makoso ba diama ma sœur chérie, ya nono ba diama ma alinganga mingi, ma sœur chérie, bon anniversaire. Papa na pasteur ya mundele. Grâce à ça nous avons nono, grâce à bala pasteur ya mundele. Ya nono koto tali je t'aime beaucoup tu es ma sœur. Nono pexama di Sandra. Il faut que tu avais raison, je t'aime beaucoup ma sœur, ya nono ba diama bon anniversaire encore. Ya la chérie, ya maman malam. Ya mama na mna tampe na dana mbaso atindile ngape mbongo donc atindela ke mbongo atindela mbongo na dana mbaso ya no na koko tise awa oyo ka toki ata 1 minute à témoigner ka atindela ke mbongo oui zela na luka na kotsa ya nono ba diama ya nono ba diama ya nono oyebi ke ye pe aza parmi bato pe basalelaka pe kisindi kala yepe apanzaka libala mida na solaka na yepe bango yena sindi mama mida ke ikuna lia bango baza batutia to kananu mwana jiba azana mwana jiba wat yepa bota jibe kotu yekuta bota ki bongo oya lelo ndazo bota te ya panzaki libala boti oyo ndazo bota te zela kama sandala makasi wana ya nono ba diama sandali to wana sandali na awa ya nono ba diama ya nono ba diama pardon ato bon anniversaire la chérie de moi bon anniversaire Dieu te protège te garde si quelque temps na benen ba tutindire nga $100 andi mati meki na ngai oloti ngai asa bien non naza enregistré moi émission na ngi nazoka moi 5 minutes ya nono posa ndali na tosa na émission to témoigner ayebisinga yo tindela embongo ngalobi
Ya nono quand nengo ki na souhaiter joyeux anniversaire yo kansi ya nona ninga sombela nga bataba yango lyo kosa. Yo na ngana zo témoignage na yo moko. En tout cas. Bongo ndo nangai so yo ki ndeko na yo to leki na waza na problème so lingo sunga osungi mais c'est pas pour dire ça à tout le monde que pour na que batu ba ebi apesa ki to sala ki boye non ya non pardon ngazala ka mutamwa songi muke opesa ki eka apoza aka ex mama présidente na bango bien ponga na yebi yo kata relation kuno ko raisonner sur basandali na te comment verset wana wapi na Bible olobi comment verset wana wapi na Bible bongo Jésus tango ayaki na mokili akutaka pe bato masumuti omoni tango Jésus azali koteya bato na fulu wana nyonso aza kolanda ye estce bato tuna baza kolanda Jésus bazalaki bala nzambe ya solo non na bato masumu na bato mabe baza kolanda ye mabengana na bango te donc elobi te soki ngai ndenge nazalaka na musique ke natiki musique soki peut-être ndeko moko to leki moko to yaya moko so aza na problème na kosunga ete ça rien à voir na otala te epoka kazalaki danseuse eza mpona bongo te opoka ezalaki Sandra non soki mpe ezalaki Sandra te ekoza mpe kaka motu mosusu soki oyo ya mokie nzambe asungi na mona na ngo na kosunga na ngai ça rien à voir ata lisolo akala awa ndenge tozwi Sandra boni mwana na biso aza sava eza masolo za mama bana obotana président oyo Sandali na pe atravailla kuna ser nanga nono yango na bia msusu pe bolingwa mwana peut-être yango zotindo sunga basanda ti lelo te eza nango tere ya mabe te ça fait longtemps que dans la circuit la gamme a bien la gagne la à chaque fois sur ya solo oui mais c'est vraiment une petite sœur moro ayo kaka pour moni ba danser de bébé bazala poka na peto zaki kobina na bango to lekaki nzela moko msusu ko pesa ye conseil a manqué yo bien boudé non mais Sandra so asali émission so na bengi na ese na bitne kina pour ça ya na yoki ayo kaka deux ans wa ke ngande na za na mazina so ayoki problème fois benga nga atako bangela nga na répondre te na vanda niet osilika akonde na su parole mais na rolo bateke ponga peka na poto masi na paza na vie na yenga pe vie na ngana tika gangela nga te za la mo ki bu respect moko boye tozala nango to continue na ngoti lelo on a sepela na Sandra moso asalelo moko ye pa ipsanga ya no poko sale bo ye pa ipsanga peke no kotano loba e mabe kote boye doki ava ngoma mo ayo kaka peut-être comme so amona ke lo wali sa loba ni boma mais non mais alors msusu so alobi na sepel honte na sege non yo bika masolo akati za masolo akati on peut pas tout dire on peut pas tout comprendre na ce soir madana ebonga pa Sandali na osolaka ozape ba danseuse msuti lobo solaka bazala bango ebele tosola na bango bona occasion neti oyo bazala na kinu bien baoyo bazala na biso koto bao bazalaka na Kinshasa nano apo Sandra za na Kinshasa question suka na kotuna yo ezali par rapport ya décision au prophète Emmanuel Dodi azwi po na Sandali na minicho oyebi ka koma osambela no epa nani manono epa nani mission comment ça mais place yo qui na l'église ya prophète Emmanuel Dodi diplôme voilà nalingaki oprononcer ka kombo wana bien voilà na ba danseuse ya Kinshasa osolaka nani susa pa Sandra à part ça petite sœur nani
Anya apa Anya bo ba biso ne vraiment na za na numéro na bango te na dans ce mois na betaka eboy na oza na esprit ba soda ou bien oza na esprit normal bato ozotanga wana ebi parcours na bino le mabe ngaka nsaki sa Anya wana ko solliciter jamais na vie Sandali no ko solliciter jamais na vie no mobimba ozo solliciter ba blessé de guerre. Non, pourquoi la rose ça va monter ba leki na ngai ba Sandra ba esima ba Sandra biso ba Sandra batala ki biso la TV ne biso totala ba yazina ba Sandra batali biso ba yana biso pe ba yaya totali bango to moni bango ndenge ba ye to donc pourquoi na rose ça va monter ngana ki parla mama ba danser ti mama danser va kota rater po biso ba danser to ba batali tout mama ba danser faut pas kota ngo baba leki na nga ba ona na numéro na bango na susa bango na zanga na numéro Sandra j'avais ton numéro mais à un moment na numéro na il susté mais c'est vraiment une petite sœur OK non non pas raison parce que non parce que numéro zala na ngoli boso ezaki numéro mo kilisiko na komana numéro nzambe bon kenya opeso kasi yango to sola omoni yango te ya nono. Oui, dans mon numéro aussi, dans mon numéro, t'inquiète pas, dans un numéro, dans ce pelatin, on le barabouille, mais tant qu'on sort la démission, on le barabouille, c'est pelatin. Quand tu parles comme ça, je suis très content de toi. Prophète Emmanuel de Dapeki Sangaï, ça fait 3 ans déjà dans la commis chrétienne. J'avais déjà mon tablier, donc, dans la baptisme, je vais essayer d'arranger ça. Non. Il faut la dakente, yazane mutu a tout à pilipili, a tche mondongo, a tche huile, a tche tangawisi. Non. C'est déjà une bonne chose. Il y a Olobabo Sandra, moi je suis très fier de toi. Il faut pardonner. Non. Qui pardonne, non. Prophète asengi ngai na luka mboka nini oyo toko tinda Sandra lina prophète yemoko alobi asengi na luka mboka nini oyo toko akotinda Sandra akende pe kofanda asali mingi na monde ya musique prophète alingi siko to luka mboka moko bo natiki shwa ngo epa na yo etanke ya na bango est-ce que yo moni to sa ndeni ouais voilà. La France est pengwa. France lo yenge. Mais yo est-ce que Karaba danser la Belgique? Jamais. Là tu sais dans Florent Mangenda, oui ça fait 24 ans. Donc tu as une fois tu as la serre de biso. Ma qui BBC a pesawat. BBC seulement. Donc on yo kaete oboye mais ça c'est mon avis donc moka moto avandaka ezalama oye moko asepeli na moke na limboka wana mais moi pour moi je préfère aller en Belgique parce que Belgique est vraiment place où tout na haut la kimia vraiment la kimia aux eza mboka mo mukie mais so que la France eza trop. Donc il m'a rempli la rebelle pe lisusu donc oyo pengwa pambo oyo bosana banzela okomi nango ça c'est mon avis je sais pas mais nga vraiment na peut un bon conseil yara awa serno azali babibisia bazali bana lisusu baleki nango mosusu ba fioti pe bazali donc toyamba o maboko molele Sandra soko ndimi kasi Sandra ce qui vraiment Emmanuel déjà choix pendant qu'on a choisi de pendant deux salons déjà quand n'engagera si vraiment soit asali vraiment faveur wana tout cas nzamba pambola nzamba mona ils allaient vraiment bien pour nous. Comme ça, ça a permis de faire un simana. Azo salango mano no. Ya no peke
Ken a comme voisin. Oui, oui. Ken a comme voisin. La toma mboga morona Ken. Oui. Ken a comme pembe nanga pembe la frontière en France, tout ça la biso na Ken ah. Malgré toi mboga moto mona na une fois. Ouais, talaka occupation poto. Mona na une fois. Paraza boy, tout le monde a dit oh mais quand même on se partage un peu s'il y a conseil ou il y a ça oui il y a en Belgique il y a en Belgique non badiama il n'y a pas de quoi pour aller à Belgique non badiama na tant que sœur na biso opesa biso mwa point de vue tomoni bakangile kino Maria Tumba pasteur Walesa alekisa nganga moko boye nganga nazoloba yenda apesaka Maria Tumba bakisi asambwisaki mpe lekino ya mwasi ya tiktokes leki ya mwasi mpe aleki mpe alobi eza kabali ya pasteur na nganga wana parce que babengisaka ye asala batémoignage moko boye abafute mbongo aboyaka yango bakreye badestabilize na minute oyo aza na parke bazomema ye makala tellement eza pouvoir pe ya baluba Walesa pe aza moluba pouvoir na bango toyebi kaka nde makambo yango ekendaka mwa point de vue na yo par rapport ya baleki na bino baoluka lelo na pasi. En tout cas vraiment ndeko na ngai Ken wana mpenza bamakambo wana vraiment na ndenge ya mabe te nazola yango suta te tamsolaka bacamarade mona betelinga lisolo natalaki boye eleki boye ezoleka boye oyoki kaka likolo bongo nga deja bato ezalaka o baloba makambo bodoki eza peut-être na sens te nalingaka nanga kotala makambo ndenge wana te mais soki eza ke bo bakoseli ye to boye soki ndenge nini bon bake kaka pa leta bake basambi kaka vraiment mais que batengaki ou bien à cause avec le pasteur moko abengaki pété pasteur patinaki pe batu soki pesa na bapresse wana nzambe mosundela ye oui eza na question ozalaka na bapreuve Ken ye vraiment Ken nga mpenza soko olingi otunanga bakestio bike okotunanga makambo ebele na ozanga na bareponse oyebisa yo yo kutu tosola na yo kutu na alingo tuna ba question te po awa tosala émission te po oza na histoire ya mulai abala pasta non boni ba provision salelaki bana boni ba provision mobile na mundela salelaki bana obengisi nga na ona zongo te yoka yo Ken yo mutu na nga na chance za beza kuso benga ya pas souci na ya ideo et puis peut tokoma mboka moko na pe na mona bana te oui yo ne mutu faut inviter nga it na vengi sawa yo ojo kota na mboka nga tout ça na mona bana te et tout oui na benga na nga invitanga ta bah oui ba formation te na ça jour na inviter pour yena bana to ka jour mota et ça la bien ouais obengisa bana baoya bamona na pe bandeko na bango basakana bayebana oui merci beaucoup manono badiama tezalaki kaka mwa moke ya kosola yango wana parce que toyoka yo nakanisa ese témoignage esandali na aloba eza lokuta mpo namonaki yango impossible ke moto abotana jibe akende osola na osandali yoka solution eza nango polémique pe te eza réalité mais ndenge asanda ayebisaki yo bongo fayeka ondimi kaka bongo esili kaka yo obimisa makambo mosusu ezalaka te ke tokomofala mboka fo boba aza mota mutu azambisi maa paster avec des faire pas
Ah. Vraiment. Yo, comment rolota batu tout ça? Yo, makamna batu akota. Comment rolota batu batea, kabasaka banalise tout ça. Eh, non, wane za nango le passé, za nango pe normal, hein. Za nango pe loko gravité. Ndoko bangai. Toi famille, basanda na ba leki na ngai, bango toi na ba bibisia, banya, petit na mieta, benga nga butu lobi na minui. Mieti shege. Baba leki na ngai. Mieti shege pe bosola. Leki na ngai to sola dito wela. Eso to na lo we. Oza pena mutabo marankini. Siko na pozo pe mutu moko soki bo oza bon et ça la ga bien te. Ya ça ga bien. Maman li a pe bosola déjà. Mais pour la tika musique. Ouais, to sola masoni. Et bon ami d'achati. Ouais bien. Na mona ga na ba vidéo na ba photo na mona ye en personne te. Na no mona été. To solo la mami. Ben vraiment. OK, to bomba kaka to sala émission mobimba live. Na yebi place solingo koma ngasko na sepeliso na komisao. Otuni na sola na Alia. Alia soto solo eza normal un peu to solo poto vanda esika moko. Tango tozo ya poto to vala ndako na ye to lambela na banzungu na ye to sala ka bacourse na ye nga la ku to veno kotika ye na ba rendez-vous ba gynécologue tout ça. Oui, vraiment Alia la bien. Ye to solo la po ayebi ke na la bima na ba hiver na otika ka ye na ba rendez-vous na ye ba gynécologue tout ça. Siko mutu yo otu na nga peut-être eza ye. Mais siko yo otu na nga mutu ngana na de mona na te ngana na to solo la te pourquoi siko yo fotu na nga ye. Te na tuni kaka pondenge te okaka soki aboyaka libala po yo ochaka ekpoinsima makasi yango ebomaka libala. Kene tika makapamba wana na ngaku na peso réponse na yo tata pengu sa Sandra abimi na makambo wana to zo exena yo tinda Sandra répondre tant Sandra répondre il a problème na tika kasi to kaka soki libala ekufaka yo nde sindi ya mibale te. Tika bamba ba kombo moko boye et apporter ni babe na hash na komi na ngo boye mambo je starakin yo bité ko linga mobala ba teza péché muso ti to sala ba makamwana parce que to zaiki na kai monde wana donc tango za na monde wana makamuto ndo sala bano mona ngo za normal mais so bibi na monde wana mona ngo za na normalité donc na bakambu olobi makambo Sandra lobaki yo zalaki te non oyebi ke Nzambe alobisaka bato Sandra lobi tozalaki kobima na bango po tozalaki na kati ya bonzambe te tobimi na monde wana toyo comprendre. Merci bon est-ce que nga sola jango la Sandra makamwana rien et considère sola jango te parce que ezala kwa minti tamsu yo zotangela nga bakombo mo boye bakomona tango sozotangela nga soki azwi occasion ya kobima na moto aza na ye po aza na monde wana azoyeba teke non ti asala eloko wana asala ye mwasi na ye na bana na ye donc yo ye kolinga mobala motu aza na bana na ye oza na conscience teke osala pasi epai ya bana lelo tokomona so wana pa bana wana ozomona biso mpe baoyo ntango tozali kosala makambo wana nous retrouver ça normal. Normal okama motema pasi te oza na mobala mutu ti beze azonga na ndako na ye système azwi mai ya sopi na bilamba tala ozonga kosi mwasi ne ona kena epla ibaki na toki nzoka azalaki na ye na yo tu vois mais maintenant là nga peda nono nde naza boye nga soki fimo baobima na mobala mutu fo napesi conseil na esa na batika po eza malamu te eza eloko moko eza péché moko do je sais même pas so na koloba nini eza lisumu moya osakana na mote lisumu manono okoma manono sa foi ya mutu nga nalobaka
ken po tunenga keso lobi nga na kabola ki libala mutu te opanza libala nazana libala nga na panza te mwasi ya libala soki peut-être mobile no a déconné to yoki abimi libanda to boye yo folinga soki poza mwasi ya mabondeli po omwaso na monde ezalaka doki na mwasi na mobile bino tu boza ndoka ya bato mo boza bato ya besprit boza bino na koyeba te parce que mwasi aza na kibonzambe so mobali na ye alingi mwasi mosusu eloni mwasi ana fasa ifo apondela nzambe azokisa mobali na nzela mais so basi yango mpe ya bango wana bazala mpe na kibonzambe te doki moye mpe apondela nzambe mawa nzambe kita mpo libala ne ezonga bien eza te omona yo mpe mwasi osiliki kaka bobomi libala na yo donc eza na mpe kaka besprit mabe moto ejuwaka wana doki mwasi ye moko asedesidaki na ye ke no bon na boyi na nga libala mpo amonaki ke alingi na ye lisusu te mais c'est pas que à cause ya mutu nde koboma libala na yo oza na bana na yo manono koma kosambela na ndenge ya mabe te totuni kaka mpo koma kosambela nyonso etikala lepase bongo sikoyo mwana na yo na bana ya sere na biso Amida est-ce que osalaka tu bazala la relation entre bango na bango bandeko bana na mwana na yo asolaka na basoraya na badaida na ba junior il faut osangisa bango erope mama non c'est blague ya part non Ken nayebiso mama mosusu ezalaka eza yango mpe important bato bayeba makambo mosusu ezalaka mpe important te bato bayeba eza na mayebo mosusu ebotaka eboti me baliaka yango te eza na mayebo mosusu ezalaka mpo balia yango bamayebo ka omonaka oyo les champignons eza na bachampignon mosusu baliaka yango te mais eza na misusu baliaka yango to eza ça veut dire elingi eloba eza na makambo mosusu esengaka fo bato bayeba mais na makambo mosusu esengaka nango te bato bayeba te donc makambo oyo elingi bandotuna nga wana eza nango important te il faut bato bayeba mpo na libala mwana jibe oyo parce mwana jibe ya mobali oyo abalaki mwana kester tomonaki bana nyonso bayaki mais oyo ayo nde tozelaki tomona to découvrir elongi yango ata na travers mariage wana tomonaki ayaki te yango tooloba ozwa ya nona nakoya tosala émission na ndako yo faut déménager yo faut longwa peme na mboka na basekre yo faut longwa non maintenant na pose une question normale tika makambo wana Ken tika eza makambo mosusu eza nango important te tika makambo wana tobeta osalinga plaisir nayoki mongonga Sandra esalinga bien Sandra na enregistre numéro na yo ok merci beaucoup bolalisanga pongi ya mabe mpo na lingai nayokaka ata mwa vérité ya moke boboyi koloba problème eza te non c'est pas important Ken c'est pas important ouais nava kasi bon Sandra naozwa numéro na yo bozalaki yanke fokoma kosambela me kiyanke kaka de tokataka na désordre ok nga nakati bino liboso nakati bino ezalaka pe te c'est Apolline Lumumba RDC Monde mon vieux Luiso Mbata oncle Patrick Amisi ya maa Julienne Joël Salambri Amida Shatia boti kotoyo nono badiama boti kotoyo Amida Kimi Libala nono badiama pa Kimi Jibe na poto au revoir bye bye